namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na mesu ba bolinga mama Eliane, tu n'appelles pas mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Votre deuxième maman va bien. Maman Eliane, tout va bien par la grâce de Dieu. Appelez-moi qui m'est qu'un caca. Nalbara supposa mutakanda kotala ngate pour sepela na ona ngaite supposa fanatique révolté kotala ngaite pour sepela na ona ngaite na ba toujours que émission na biso awa na kati Eliane TV émission na biso papa pour le mariage ezaka pona ko bebisate kasi ezala kande pona ko bungisa na benga bino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Voilà pourquoi na benga kabino ma famille du cœur. Merci mingi na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala maman Eliane topé pona koyoka maman Eliane nitu. Merci beaucoup na bande kona nyoso ba vrai au bolinga maman Eliane tout ba fanatique qui révolté na pesi bino pe ba mbote nalbaso za mutakanda kotala ngate po sepela na ngate somo koza mutakanda kotala ngate po sala nini oko sepela na ona ngaite so za mutakanda kandi na boka litanga bolika mama Denise so za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ona ngaite. Voilà toko solo la moi mingi na mukolo lelo oya bino mama Eliane so botel kana sima plateau na zana na kati ya mboka Congo toko solo makambo na kuta na kana ngona balabala so na kuta na makambo na balabala na bisi bino so ki pesa makambo ba ebisinga na ebisa bino na yaka toujours ko solo na bino ponga na bino tokuta na kaka na nzela ya etando ekendenge balobaka na bandeko obolinga ota mama Eliane obo sepela na mama Eliane na ebike na ute ko sela bino dernière vidéo na nga eza wana na en ligne vidéo moko eza wana ona sela ki bino na kendaki na place yo na bandal séparé place on a vandaki babengi yango luputa. Voilà babengi yango luputa place on a vandaki wana anaya ko betela bino masolo ya place on a vandaki makambo oyo na monaki mukolango place nazalaki lokolo ezaki molili moyena filmele bino ezaki te soki ezaki ke na moment moko éclairage ezalaki na ngala sala vidéo pona bomona makambo naza ko yebisa bino na yebisa bino ke place wana ndenge tokendeki na baninga to vandi tokendeki na baninga na kina famille moko boye oyo invité kinga poto kendo wana to vanda to mela mo eloko nena ko mela mai boye. Voilà, to mela moi eloko, to lia moi eloko. Pendant que tu commandes ki biloko ya kolia, to banda kolia pendant que tu commandes ki biloko, ndenge ba osala biso biloko ya kolia na ebisi bino na minute seconde. Place wana ba bengi luputa, ba na bandal ba yebi. Ba na bandal ba yebi côté na bango na ba bengi yango place moza luputa, place moza en plein air. Eza vraiment en plein air, ça vraiment pour les places yango. Donc ba tchaka à partir moi ba 14h ba déjà ba kiti. 15h, 16h, 17h, ce qu'on y est pendant 18h au coup de ça plein. Et ça déjà à côté de la place à côté de les athées, place à côté de paix exaté. Alors, nous avons vendre qui place wana, tozo c'est là-bas tu mets la biso taba, baso ce potolia, hein, bloc quand n'engage tu commander qui n'engage à capona, bloc ou à colia n'engage tu vendre qui tozo c'est le bloc à colia. Na ebisu bino ke place tondaki ya kosakana te muke boye to yo kaka yo sa nini awa yo moni balandaka mobali na ba awa ezali place ba deuxième bureau awa eza place ba sous mama awa eza place ba makango soko za mwasi ndako kuna na ndako awa te awa eza place na biso eza place ba sous mama ya place ba deuxième bureau basa ndako bayaka awa te yo koluka nini lokolo yo ko bandango okosilisango na yebisi bino ke mibali ba makambo na milima epona kitsa motema bandeko boye soki molili ezalaka te nangaki na filme na lakisa bino mais molili ezalaki déjà balobi na luputa place wana eza ndenge nini ya place moko ke mibali bakendaka nde na ba deuxième femme bakendaka na ba troisième femme na ba quatrième femme tope na ba makango ezaki azioka alikango bo mwa limbele akena yo wana bovandi bole alesio bosisi kolia bokei pe na kati ya mwa lieu sacré boke kosala nini daga boke ko daga kuna na kati. Alors ndenge tovandaki wana mwasi ya libala moninga na ye moko azalaki wana amoni mobali ya moninga na sumama esika wana amoni mobali ya moninga na sumama tango amoni mobali ya moninga na sumama kamata bengai allo
oza wapi naza na ndako yo yebite omoni na bandal omoni na luputa nayebi sioke soko esikoyo okokuta bango mobali no aza ana fi moko place a tozali place to vandi soko ye kaka pesi ba itinéraire ya kaka polele bandeko mwasi ya ndako ayoki sango asimbi nzela longwe na pe moninga na ye moko bayeti wana na luputa wo bakomi na luputa atala boye mobali na ye na su mama boyebi su mama ti mwasa libanda ende su mama ce qui peut deuxième biro aza su mama ce qui peut troisième su mama aye wana koya ye akomi akuti mobali na ye na mwana mwasi bavandaki na ye do bazaki lokola deux couples mobali na ye face à face na mwasi mobali musupe face à face na mwasi koya ba ye ya kanisa ki lokola za mwasi liboso ndenga ye bongo mobali akolenga atelema kende mama bandeko na moni na misu molili ezaki moyena filmer ezaki te so botali ba video na ngabo komona na ola kisaka boye place to vanda ki toza kolia bandeko mwasi wana ye tango akomi Patrick telema Patrick atali likolo atali na se Patrick na oloba na telema Patrick atali likolo atali na se ba serveuse o baza ko servir Tom Patrick ndeni baloba na telema boy tonton Patrick atali mwasi likolo atali na se bino boloba na tonton Patrick nga mwasi na ye bozongo na tena za na alliance na musapi nga mwasi na ye ba service babandi babi mama aweze sika basi ya mabala te na yebi sino batu bazo servir na basi na mibali babandi kofinga mwasi ya ndako mobali avandi akanyi mabuka zolo beloko te mobali avandi na avandi azolo beloko te su mama pa avandi su mama ta kobanga. Donc, moi, ça ndako apesi sous maman, ta sans maman côté. Moi, ça sous maman vandi azotala. Mobile wana Patrick a vandi azotala. Ba serveuse na ba serveur, ba bengani, ba ye. Maman, yo ko sala nini awa. Yo yebisa ngwa place ote, o yebite ke awa za place ya ba deuxième femme, o yebite ke ya place ya ba ndumba, o yebite place ya ba sous maman, o yebite ya place ya base libanda, yo tiki ndaku tokola kisayo, biso to respecta base mabala te. Tokola kisayo ke awa ezali place ya ba ndumba. Mobali na yo fozela ke na ndaku, balandaka mobali na bar te. Donc esika kutu makangu wana banga to aswana na mbanda makango abangi te aswani na mbanda te banani baza koswana bato baza koteka bana baso bazoka bola masanga bana mibalo bazoka bola masanga bangonde ba koswanisa mwasi ya ndako baso pe bazala kona viki yaka basuma mana basuma babandi mama ni nango boyeko boni komisambu sape boye mama likambo boni mama mobali ambeta hôpital boni boyeko yoko za mobali na ndako kutora na mobali na bar mwasa malongala na mobali na bar te sikoyo moto abenga kiye azala peka wana pembeni avandaki atelemi aotala sene nyoso ndenge eza koleka atelemi aotala sene nyoso ndenge eza koleka. Tango baza ko sonisa moninga, tango baza ko finga moninga avandi bouche be azolo beloko te na yebisi bino ata kutu balobi yo zala ka volcan betaka moto modèle ba serveuse wana na ba serveur modèle ba fingi mwasi ya ndako modèle ba sosoli mwasi ya ndako alliance nyoso papa mama ekomi na soni Patrick avandi azo bouger te alo beloko te azotala Kande mati Patrick azotala mwasi na ye apo Patrick ayebisa alobi sikoyo nyoso oto eleki a osepeli nango depuis quand yo banda kolanda nga na bar tango nga na otobalanaki na yebiso ke na prisonnier na yebiso ke na droit kobima te na droit komela mwa kopo te okende kolanda nga na bar osambwisa nga na miso ya bato bato yo baza na kati baza ko servir ba serveur na ba serveuse bangonde ba fingi mwasi ya ndako makasi Patrick abalo ya lobi ke oye ko sambwisa ngai oye ko sambwisa nga place publique
tovandi na baninga tozomela mwa kopo yo yepo ya kosambusa nga ça va te coûter cher botala mibali ndenge babalola makambo Patrick abaloli match abiki ko coûter au cher mwana mwasi na moninga na ye bakoki koswana te bazomeka baswana baserveuse kuna mutu bazoswanisa bango baserveur bazoswanisa bango bato bazoswanisa bango baleki bango na munoko baleki bango na makasi akanisaki atake mobali akoyoka somo mobali akobanga ye mobali akobanga présence na ye mobali akoki kotelema lokola amoni mwasi andako ye atelema bakende mobali abangi te mobali ayoki somo te eloko moko ebangisi ye eza te achange kutu match abaloli match abongoli match alobi na ye ke oye kosambusa ngai alobi oye kosambusa ngai na miso ya bato mwasi ya makangu olie kuta swana non ye aswani te bato bakoservi masanga motu baswaneli ye sikoyo oyo abengaki moninga na tellement amoni somo mwasi ya ndako amoni somo ndenge bazoswanisa ye ndenge bazofinga ye mobali avandi azozwa défense na ye te mbala moko alobi Yvette omoni makambo lukelinga omoni Yvette makambo lukelinga tala makambo lukelinga siko awa bazofinga nga awa siko bazofinga ngai yo kotelinga est-ce que lobelinga omoni ko ndingo te mozotala mama hey mobali atali abia bon Yvette yo muto bengi obengi ye po ebisenga na zawa mais pourquoi ebisaki eteke ngai na sina bima pe na yo pourquoi yebisi eteke ngai na bima na o déjà mais faut ko yebisa ye il fallait ko yebisa ye ke ngai déjà na bima déjà na yo fallait ko lobane pourquoi lobi na été moi c'est atala bi mama na ngai ye match baluki susuwana mama na ngai Yvette yo so bima na Patrick Yvette a combien longi na se yo bima déjà Patrick a lobi te po abenga yo il fallait qu'il abenga yo mukolo yo nga na bima kana ye tant nga na bima kana il fallait qu'il abenga yo père petit m'tend la porte tant nga na bima kana yo ezala qu'il de temps o fa ko benga camarade na yo o talisiki nga na bima kana yo ke nga na auto bima pourquoi tant nga na talisaki ete oyo kotalise lelo match baluki mwana mwasi Yvette na nzoto oh Yvette yo za moninga mabe yo benginga bangu ne kotala Patrick ana mwasi nzoka yo moko pe déjà nzoka yo bimaka na Patrick Yvette osalanga boye pona nini bima bandeko koswana ebandi botala ndenge nini mwasi andako bimaki ridicule likolo ya kosa nini biyoka yoka koyoka nzoka ne Yvette nenga benga ki moninga na ndaku pona kotalisa Patrick ana makango ezalaki na cadre ya zuwa wana pona nini po ye moko deja bimaka na Patrick abimaka na mobali ya camarade na ye nenga bimaka na mobali ya camarade na ye na timbela yango te ke ya bimaka na mobali ya camarade na ye donc ezaka ke mobali adoda camarade ya mwasi na ye atika a continue ka ba vie na ye na basi na ye mosusu lokola bakutani na lie wana place wana pende bakutani na kaka na luputa wana bakutana kaka pe wana yango wana asalaki zuwa abenga camarade ne oaza mwasi ya ndako aya kokanga mobali na nani na mwasi nyonso wana ka ba serveur na ba serveuse soko za na serveur oyebi na luputa wana serveuse oyebi ba yebi makambo ebele ba yebi bilongi ya batu nyonso soko ozelongi ya sika ba yebi ke ozelongi ya sika ozelongi na biso ate ba yebi ke oyo amuta sika ye ba yebi ke mibalo bayaka wana bayaka na ba makangu bayaka na ba sumama ba yebi nyonso tu wana kaka bango wana ba kweli Yvette oh merde yo mto obiso kama oh Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés
à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Mama Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Mama Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Mama Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Mama Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mais yo mozara avia dodaka yo. Yo mba dodaka yo na cadre ya jalousie na yo oke ko benga mwasi anda kutala siko mwasi anda kunenge asambwe. Tala siko mwasi anda kunenge asambwe. Yo za ba jeune na yo. Oh, mais yo za la raza oh donc na cadre ya jalousie. Oh ça no ba jeune na yo za raza no na viete. Bino boyebi biso bato opeto bataka caméra na bengi peka papa yaka. Pesa ngana ba détail ya makambo eleki kuna pour moi na filmer za kite molili. Nda pesa nga ba détail nyonso oteme rumoni ndenge za wana ser wana pe yaka déjà na vienzo kande baza ba camarade na mwasi ya ndako tala sikoyo. Oh camarade nzokande tangu ye nzokande ye abimaka na mobali ya camarade na ye yango wana balobaka ke ezape mabete nde balobaka ke mwasi o aza libala te azala te camarade na mwasi aza libala elle moko baza na raison tolobi te ke soki mutu abali te azala moninga na ote non mais mikolo baloba yango balanga nzembo bayemba ke mwasi andumba kozala camarade na mwasi ya libala te baza pe na raison tala azalaka na camarade bazalaka na camarade na ye bien nzoka mobala camarade na ye adoda ye déjà mobala camarade na ye ado asa doda ye camarade ye bakate ke ndenge za awa mobali nanga asa doda camarade ye bakeloko wana te mais baza baninga lokola mobali ya camarade na ye adodaki ye abwakisi ye ndenge balobaka atodi ye abwakisi ye lokola abwakisaki na kododa wana na zuwa wana ntango baki kokutana na luputa esika bamesana amoni mobali ya moninga oyo tobengi na kombo ya Patrick amoni na makango mosusu zuwa emati ye kanda esali ye amoni na benga mwasi na ndako aya kokute mpo nani ebebela bango mena na bimi ridicule mwasi ya ndako asambwe na kofinga modele bafingaki ye ntango bazofinga mobali na ye azodefendre ye te mobali akoteli ye te mobali aprotege ata ye te mpo lobaki botika kofinga mwasi nanga mobali asali yango te mobali ayoki deja kanda mpo na nini mwasi alanda esika ya masanga pourquoi mwasi alandi esika oyo ye aza komela masanga mobali asepelaki nango te ndenge mwasi alandaki ye wana ntango aye kodécouvrir lisusu ke camarade na ye oyo adoda moto abengi epesi susu double kanda yango wana nalobaki bandeko matoi na yo ezala poubelle te pona koyokaka n'importe quoi matoi ezalaka poubelle te basi ebele baka pe na comportement wana ayoki ka bayebisiki tala mobali na yo azwi mwasi boye place boye omona wana abimi ake kobunda ça sert à rien okomona bimi ake kobunda ça sert à rien okende kobunda te babundisaka mbanda te babundisaka mwasi ya libanda te babundisaka mwasi ya balabala te eza komikitisa eza komisilisa valeur soko monike mobali na yo ake kolinga libanda yo bunda bitumba na kati ya ndako bunda bitumba nde na mobali na yo bunda bitumba na mobali kolinga te su mama
ayeba ke yo yebi bazalaka. Boyebi nzembo moko bayemba. Nzembo moko bayemba. Matiti la ngolese faye banzembo. Ata yemete la ngaba papa dudia wakana nzembo faye bango. Maman Suzanne Amine faye bape nzembo. Ata pour moi de mon cœur. Pour moi pe faye banzembo. Ayebi yango. Nzembo yeba ina batebele. Ayebi nzembo. Ata Machaki Wasilabo, notre infirmière. Yepe nzembo. Ayebi yango. Maman Christine à Toulouse ayebi pe nzembo. Nzembo, oui. Maman Isabelle de Motoba, yepa yebi nzembo. Nzembo ngo izoya. Ata mon fils Olivier Sela yebi pe nzembo. Nzembo ngo ezalaka boy. Ame la on a mai. Pona zongo bien. Vivi kolete winge nzembo pa yebi yango. Yana nge jene ambien ayebi pe nzembo. Nzembo ngo ezala boy. Mboka nini bakabaka mobalie libala wapi yo mona moninga akabela yo na makusa tolambaka mwasi na nzungu na ye lelo na kabela yo selio liboma te abakisi boy ya solo na ndimaka mobali nanga lulaka basi Kinshasa bamelelaka mobali mbondo te epai mobali abimaka nga na ye bakate nyonso bosalaka esukaka na balabala epai nanga kutu na ye bakate soki bozali c'est l'essentiel ponanga mama nyonso bosalaka esukaka na balabala epai nanga kutu na ye bakate soki bozali c'est l'essentiel ponanga mama na yebi yango nagama se po ekota bino bien nagama se epai nanga kutu na ye bakate soki bozali c'est l'essentiel ponanga mama epai nanga kutu ko na ye bakate soki bozali na ye bakakutu te soki bozalaka na yebi te c'est l'essentiel nyonso bosalaka esukaka obe na balabala ndeko zotala nga kokenda obundisa mbanda te ya faiblesse mbanda bakenda obundise te babunda kande na mobali bunda nde na mobali o akende koluka mbanda wana bunda nde na mobali une fois déjà telemi osi makolo na yo nde batu musanga na kamata te ngaso bazunga mobali na kenda ko bunda soko zo kendo bunda mingi ko perdre pourquoi parce que mobali soko zo linga mwasi moko boye bazana su mama azana ye soki yo déjà o telemi okebi tumba okeko bundisa ye opesi bango mutu makasi opesi bango liberté opesi bango nzela siko ke oui lokolo so yebi ke tozaka mwasi na mobali tokolakisa yango vis-à-vis or ke soko za ko ignorer bango omona ta su mama mwasi lolo le lande ezate mwasi lobi parler ezate mwasi loba fier e kozala te parce que o ignoraka e parce que o ignoraka su mama lokolo o ignoraka ye moya ba doselo ba bipala solo bozate mais une fois yo la kisi ke na yebi ke yo pozali okomona su mama akomi na balolendo akomi ko sa parce que yo yebi ke bosala kabino sonini bokenda kana bosangisa ka biberon moko il faut ko ignorer bloko bon ezala ka difficile eza facilité eza difficile mais il faut ko sala kango ko sala ka motema na munene ko ignorer na yebi ke bozala ka mais je t'ignore pona nga oza ko compter oza ko exister même pas po mibalo yo mosala ko kitira be tirette et tirette ya mobile funga maka te po sala pipi et tirette ya mobile te moni libata e ko funga manango ate moni soso e fungwami ate moni ngulu e fun et tirette ya mobile e fungwa makapamba pamba oui bobengi ngai pona ko bisanga bomoni te mwana 11 ans botala muto fungoleli mwana 11 ans et tirette mwana yebi ko sukola nzoto te mwana azana na solo kimpuka mais tirette za ko funga bien est-ce que bona penza baza bato est-ce que ona penza baza bato ko kendo ko bundela baza penza bato yango bomoni mingi nzamba bomaka mibali avant
Yana mibali mususu komona mwasi mususu komona na libala azaki na ndako libala na mobali ya ba 4000 eskola la kate moye ba place etanga kezate yana basi mususu na ndako libala mo pesa na ndako libala atiki libala atiki bomengo akei bobi atiki bomengo mama ndako la ka place etanga koyebite pourquoi atiki bomenga kende motema il faut ko batela motema motema na yo soko bateli yango te motema kotoboka toboka motema kobelo komaka nga bela ke estomac na bela ka motema na bela ka tension ndeko nango zotalanga yo zo bela tension pona mwana mutu mususu obeli estomac pona ya bomoni nzamba bomaka mingi mibali avant ya bomoni ba veuve basé pele par rapport ba veuve pour mibali baleki tellement mabe yango nzamba longolaka bango avant okomona mwasi mususu akina ndako libala okomona mobali wana pouf mort subite mobali akufi boka sa mwasi akokonda ko umela ta kolana mobali luvunu omona mwasi azo vivre akomi su beauté abongi su kitoko wana foye bakia malgré que veuve akomi bien c'est que na libala azaki na kimeta zaki bien te basi mususu komona zalaki marié nanda kwa libala na mobali esimbi te baboyani bakabona akomi célibataire tango akomi célibataire akomi koseka akomi kolia akomi komela mai ezokita akomi komela mwa mai ezokita ebia akomi na kimia akomi na beauté bimi bobi mais moi c'est qui nanda kwa libala ti azaki boyete abanda koseka te azaki boyete ndenge ni moi ça akomi boye nzoka allons na prison, allons en enfer, à comme la liberté moko boye, ils ont pensé qu'il y a la maille. Bible ya moko lobi, malamu ndako ezangi misuni, eza na kimia, oliaka pondu, oliaka bite kute, oliaka madesu, ozana kimia, ke ba eko servir na midi, ba servir viande, ba servir poisson, ba servir ce qui crocodile, ba servir ce qui koba. Mais ozanga kimia, oza na kimia te. Ceux qui oza na kimia te, moyen oza la malamu, ezate. Ceux qui oza na kimia te, moyen munene ezate. Moyen oza la bonne santé, ezate. Voilà moi le kamnangana so anabino lelo yango wana. Oza mato ya koyoka yoka. Matoi na yo ezalaka poubelle te ovandi na yo babengi oyebite tala kuna boye oye makambo ko benga o sikoyo na muto abengaki mwasi andako ye moko basi ba doda e Patrick adoda e do adoda e déjà mais tango ba doda ki est-ce que ça moninga kende na zabo na beta o virunga ayebse ke na sina bimana mobile non ayebse ke Patrick asa kitselanga tirette alobate ya mwana batu musu basanga makamu na cadre ya jalousie omona ka moninga bien azabo tezuwa si ba doda e déjà ko ba si ba doda e jalousie tika na motema akomi ko ba mingi mabe pona mobile na yo il faut oza molimo discernement il faut ba ko discerner makambo ko zala kaka ate ceux qui ba bengi ba biso likambo aussi on a premier degré ba bengo likambo parce que moi c'est pas ridicule abima ki ona na soni abima ona na kolela ma ya miso etangi Patrick atikali na su mama yake mibali babanga na bango basite po tango kena lié sacré yo na seye likolo ko bangela yo nini Patrick atikali na su mama moi c'est ndako azongi na camarade yake oyo pa il va taper ce qui sango ya Patrick asimizela ke su mama iska vanda kika abangi moi c'est ndako te bavandi batikali pe babiso neto bimaki tokendaki wana Sylvie Muka je te fais de gros bisous famille Muka ba bisous na bino surtout yango wana nandenga to bimaki to tikaki Patrick na su mama ne bazala ka wana oza amato akoyoka balanda mobile na barte balanda mobile na nganda te ata mutabengi yo bwakisa oza amato ayoka babela mona wa muntu wa mufa wa Teresa. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanza mkalisa kumuna nzamba nubeshenel bana betu bon siboka mataba bisous, bonne journée, bye bye. Moi je suis encore au Congo.